Featuring exacté un album là, parce que naza dessus na ba musicien béni. Wow. Oui. Naza entouré na ba musicien ba vrai chanteur, ba bon chanteur, mais naza dessus na ba comportement na ba. Et puis bango mo ba contactaranga. Oui, que l'album nanga na sala featuring ité mais na sala ba featuring. Na album wa ba. Na album ba vie wana. OK. Na sala ta ba 3 ba 4 chansons na album. Déjà en attente, il y a dobage. Il y a nini? Il y a dobage. Solo la vérité chante enfant. Déjà au mona ki ba bengi oya koyemba mais nzembo pe sili osali ba clip mais ba tiango en attente. Donc ça veut dire que pas nanga na mona nga attente à dobage. Donc so on limika ka album et ah non. Solo la vérité chante enfant. Et puis tango bazo bengo ya koyemba. Au moins, nous t'avons dit, ah, oui, nous avons dit, bien. Nous avons vu madame, donc ça veut dire que, bah, on a dit, bah, lambo cerveau. Pour le bac, nous avons comme ça, bimiso, comme star. Ça veut dire que, on a eu un bana. Bah, on peut s'en faire, on les Cindy. Na ça c'est que, oui, quand même, on a. Donc, on a dit, bah, lambo cerveau. Solo la vérité chante enfant. Yonga na to yem obenganga ndenge batu nyonso babenga na to yemba. Tant que tu es un bon chanteur, parce que des Souza c'est un bon chanteur. Attention, sur yoki de Souza nenga yemba ka go résister, tu es un bon chanteur. Donc ça veut dire que sur yoki nenga zo yemba et repousser au Sahara fit o yemba na yi. Solo la vérité chante enfant. Tu n'as regretté même qu'un album nanga a yembité. OK. Franchement, c'est un bon chanteur. Bon, comportement na yekarandi et décevoir nga que na approcher les sous-soutés. Mais na contact qui vraiment l'album nanga. Il fallait que na yemba na ye. Solo la vérité chante enfant. Oma mutu moko so bokutani kaka so amonoka. Botoka nga photo. Nzoka ndia kenda ko tsango na ba statut donc approuver batu o atchaka batu o yakenda ko beta masolo approuver bango ke nga vraiment na non insupportable. Na vie na yeso ka senga pardonner. Na acte oya pas na ngai pona yozo mona ngelo ezelo moko simple. Non azam moto amona mobali ya peut-être akosepela na yo. Akosepela mais ko ça te que solo la vérité chante enfant. Il faut pas na eloko prouver mutu teke naza na mutu. Donc ça veut dire exactement que son na prouver na batumé na yoka bilengi please. Non. Et là que son a la kisi bino ke na ina réseaux sociaux na TikTok na la sibino ke oh John ngande bilenge bakisami. Non. Et aux ananga et aux vie na nga donc ça veut dire que non ça makamu na nga en coulisses mutakoye baté même so pe simbi na ngotepe mutakoye ba pété que simbalité quelque part. Et le réseau ça la ba fi wana parce que bazo publier mibali. Solo la vérité chante enfant. Mibali belé ba yebi ko gérer popularité té. Donc ça veut dire aux ana moi si moko za public a commission peu public. Très bien. Mais si ko yo ozoyeba ko gérer public, même si moi so na yebi ko gérer. Ayebi ko manipuler bato na internet. Ayebi ko mais si ko yo ozo ko gérer té parce que au moins que succès mo yeli yo bo satandalité. Solo la vérité chante enfant. Tant déjà bazo lambo cerveau anzembe o sala yo fula yo donc ça veut dire que ba fungola masolo donc kitisa mukali ngana beta na nga. Ça veut dire que oh c'est comme la comprendre ba esprit na ba hoté. Solo la vérité chante enfant. Il faut discipliner ça. Donc Mutamba ministre de justice, il faut atelemela likambo yo. Ya ba donc ça veut dire yazo luka ba kuluna libanda be ba kuluna en cravate baza. Ba musicien wana ba kuluna en cravate. Donc ça veut dire il faut discipliner ça là dans le milieu artistique. Donc au bengisi mwasi ayemba ya raté aux anaboul que non pour me cabinet qui te faut discipliner ça côté na télé. Solo la vérité chante enfant. Ça veut dire moi si ficha na mutu na OK. Goro ya chrétien azalaraté. Ba goro no somo kiliza paye. De ce au sambela que gora bongo la motema. Gora otika bongo la motema te. Otika la rara donc paye donc Goro bande botama ti kufa otika paye.
Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo, mpe ozoba produit au sepela. Yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Bienvenue dans votre émission Fauteuil jaune fidèle internaute. Merci pour la confiance, la considération. Bosalabiso, Bosé Belé, Botalabiso à travers le monde, Botalabiso à travers notre chaîne YouTube. Sur la Vérité Studio, chaîne YouTube Oyo et la Rabino Vérité en face, comme d'habitude. Nous essayons dans la société, dans l'entreprise, dans un événement en France, dans un concert en Afrique, même dans les États-Unis, qu'on hésitait. Parce que confiance pour faire la promotion comme il faut, dans la EP, dans l'album, dans le mobile, ça cause de contacter Bisso pour la promotion et la projet Nabino. Nous avons artistes et musiciens tout le monde sur la Vérité Studio. Nous avons Queen Saya featuring avec des boules titres dans l'autre. Et ça déjà dispo dans Sola Vérité Prod ou comme Sola Vérité ou tient prod dans Souka. Au moins dans Zembo qui tourne de Bisso, moi ça c'est les Bisso featuring avec Maestro des boules. Nous avons le roi de la forêt, le retour du roi, le 15 février, à Paris, arène à Grand Paris avec Weranson. Selon son billet, s'il vous plaît, son billet, vous allez parmi pour vivre l'événement où il y a le 15 février. Gims, dans la scène musicale, il y a 4 concerts dans 3 jours, le 21, le 22, le 23. Le 21, le 22, on a des concerts, on a 15h, 20h, 20h, 23h. Invité à Mboka, Imboka, Nyoso, Bazana Kata, Europe, on a tout c'est avec monsieur l'ambassadeur Gims dans la scène musicale. Tout votre émission en Bandaka, votre na Bwende, na votre émission na Mwanda, na Maluku, votre émission na Kinshasa, na ville Kinshasa, votre émission na Boma, votre émission na Lubumbashi, to pesi bino so mbote. To l'aksabino bilili ya événement oyo, ya son excellence spécial ambassadeur Gims, où ils ont le 21, le 22, le 23 na Katsapoto, dans la scène musicale. Depuis ça bino baimboka bana mboka soko limosala ba faire ko hésiter ti. Ezana batu oyo baza ouvert d'esprit pour na ofungola bino ba projet na ba vision comme chef d'entreprise Jofa Cargo Fret Express ezana pour na biso Jofa Cargo Fret Express ezana pour na biso ozana Kinshasa comme homme d'affaires na 5000 na 2000 ko hésiter pour contacter ba numéro ezana ba numéro ya Yemoko Jofa Cargo Fret Express bobenga bango pour plus d'infos aux en France, aux en Allemagne, aux en Suisse, aux en Belgique, au sombi biloko na Chine, biloko ne ko ya tinambo kozalaka avec cette agence Jofa Cargo Fret Express pour retenir on a mis tout na biso na bino que Jofa Cargo Fret Express mona mboka tonton papa ou osala musala ezomonana. Chaque mois tu recevoir plus de 5 conteneurs aux autres Chine et aux Europe à travers cette agence. Pour faire confiance pour des cités, pour notre chien bino biglili, aux un service secrétaire, on a posé son babilo wa sikan pour la service plus à la kito, aux décoratrice, on a posé son décora kito qu'on a Chine, yo somba contacter bango, ba ok je lo bilo qu'on a yo
baye bachelio na conteneur au on a kata France au en Allemagne au en Suisse au on na kata Belgique aux événementiel aux DJ aux na société on a posa ba kits on a ndako otongo on a posa ba caro on a ndako otongo on a posa ba kits qui to confort on a posa na prix bien en Guadeloupe à travers Jofa Cargo Freight Express on n'a jamais déçu. Merci. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Yemba tout se donne. Miss Toula, Pezo, bonsoir, bonjour. Bonne santé. Santé kitoko makasi. Kalamne mingi te, moi kalamne mingi te. Tout le monde a kalamne te. Tu as un niveau ni pour l'album non? Album Karaté aussi là, je pense que mars ça va déjà album. On peut sa date mais je pense mars déjà bien. Ok, titre des années. Mystère. Mystère. Un album chrétien ou? Les albums il y a Batunios. Il y a Batunios. Ils ont chrétiens, ils ont païens, ils ont album Batunios. Ok. Voilà. Mais pourquoi Mystère? Mystère parce que je suis une femme mystérieuse. Parce que okay. Vraiment pour capter vinangate, vraiment pour place ni bachangate. Donc je me considère comme une femme mystérieuse. Voilà. Il y a un album na na chango mystère. Parce que balinga ba nga vraiment te. Ba imagina kama kampo nanga mais ba vraiment ngate. OK. Mystère il y a combien de titres? Mystère il y a 11 chansons. Wow. Nana signalé les albums moko. Ça fait 10 ans que j'ai préparé l'album. Ah ouais? Ah oui, 10 ans, ils sont bien. Ils sont bien. Oui. Donc, bon, nous sommes déjà en 2015. Voilà. Donc, les albums, 10 ans déjà, ils sont en préparation. Ils sont en préparation 10 ans parce que nous avons financé l'album. Nous avons financé l'album. Pourtant, nous avons vraiment. Donc, ils ont effort dans l'album. Donc, ils ont dit que ouais, l'album est bien pour Asaragi Boy. Non. Ils ont effort vraiment perso. Voilà. Mystère. On a quatre secondes banane baembi, banane ça des interventions. Na quatre secondes banane va faire intervention. Na quatre mystère. Tout est kanga moko. Oh, et banane tout ce que nous to embi. Featuring ezate. En fait, featuring ezate na album nanga parce que naza dessus na ba musicien belé. Wow. Oui. Naza entouré na ba musicien ba vrai chanteur, ba bon chanteur, mais naza dessus na ba comportement na bango. Voilà. Donc ba musicien mingi baza na poto awa baza donc naza na ba contact ba musicien belé ou ba vrai chanteur, mais naza dessus na ba comportement na bango. Basalini. En fait, quand on a approché bango, vraiment balinga ko salir nga trop. Parce que je n'ai pas fait une ouverture d'esprit, une approche à rabattu, une gentillesse. Mais ce que j'ai remarqué que la gentillesse, les musiciens ont profité de la gentillesse. C'est-à-dire, voilà, bilo moi bon. Ok. Et puis, la génération musicienne. La musiciens, Oh. Oui. Et puis, bango ba contactaranga. Oui, puis l'album nanga na sala featuring ite mais na sala ba featuring. Na album ba vieux wana. OK. Na sala te ba 3 ba 4 chansons na album wana. Déjà en attente il y a dobage. Ya nini? Il y a dobage. Déjà au mona ki ba bengi oya ko yemba mais nzembo pe sili o sali ba clip mais ba tiango en attente. Donc ça veut dire que pas nanga na mona nga attente à dobage. Donc so ndimi ka album e bien. Ah non. Donc so bimi kaka soko ndimi kaka donc parce que tant que no yemba no fele ou la monter fixe au taxe à bango et ça partage culturel. Donc ça veut dire que ceux qui vieux moko bengio vieux moko par exemple ça la succès ben c'est succès ba vieux on a le beleza ba vieux o ba sala ba succès makasi tant bazo contacter yo baluki ba contact no pa batu ba contacter yo ba zupe contact no ba bengi yo ba biso ke non Miss Toula nazwaki ba contact na yo po nazana besoin na yemba na yo vous comprenez pas na ngana mutu na ngana mona ke non de quoi naza artiste naza chanteuse
partage culturel Et ça va bien. et ça va moins bien. Surtout dans les artistes ça va succès kala non na tika quand même na moi souvenir. Donc na mutu na ngeza ke na yemba na bango pour na tika na souvenir ya bien lelo so bazate na tika na souvenir mo ke non na yemba ki na intel malgré si ba na succès te ba na nga nazo considérer te ke ba na succès te na considérer que partage culturel mo boya bien. Sikoyo tant ba contactera nga mistula yara na to yemba na yo na kendaka na motema na nga mobimba okepe oyembi mozomona ke et puis tango bazobengo ya koyemba omange moto ayebiso obike nzembo ekosala bien nzembo vraiment donc ekofungola donc ça veut dire que baolinga neti balambo cerveau po oyo olobake nzembo oyo comme so obimiso okoma star donc ça veut dire que ozoya koyemba na yo bakosa mpe oleka sindi te na ça c'est que oui kaka ndenge olobi donc baolinga neti balambo cerveau kolamba cerveau wana so oza yuma okitisi mukadi ouais na ba fiona na ba age na ba tango déjà bazolambo cerveau nzembo ekosala yo ofula yo donc ça veut dire que ba fungola masolo donc kitisa mukadi ngana beta na nga donc ça veut dire que c'est comme la comprendre ba esprit na ba hote donc tango ozoya studio mona vieux azo peso basira te nzembo ekosala yo bosali pe 2 chansons 3 chansons bosali pe ba clip a bloquer chant tu sais quoi banzembo ya na osila déjà ba clip pour te sala mako banzembo pe vitoko oyembi pe vitoko en attente ya dobage yo ndima faut donc en attente à dobage on a milliers de musique hein ozayo moko te yebisanga siko ndinga bloquer ba chant tu vois azozela yenga na benga na ba bon vieux bon n'habite bon nini ba po ya on a moi si il faut ça na moi épargne quelque part quelle que soit ba proposition aux oies au bois qui moi liso na compte nanga moi 10 000 na ngeza ekiti so mo motema donc ça veut dire mutako sakana noté faut basi boy ba épargner mbongo boy ba rande tike relier mbongo te mbongo esila ranyoso donc ça veut dire que même mutayelo le solo moko mabe so bois qui moi liso na compte no bi moi 3 000 moi 4 000 les ans et ça le moi assurance vous comprenez donc ça veut dire que Constant Mutamba azara bato okanga ebele azara na bato okanga bakuluna te même ba musicien kuluna baza OK vous comprenez donc ça veut dire ngako na orchestre mutute mais oma mutu ngana na orchestre no te mozo yande na vie na ngone zo ngone manipuler l'esprit na ngesimba te et kosimba te na orchestre na yo te o contacter nga pona yemba donc tant na ye ko yemba na tant na ye ko yemba na album na yo ezate ko sala nga ba chantage silencieux wana ba benga un chantage ya maloba te mais silencieux donc ça veut dire que mutazo sala chantage yonde boulé CD siko na nga siko yo eza vraiment moko insupportable na ko supporter comportement bon te parce que moi j'ai ma vie na se bataka pona nazala bien né na zaboy na ko linga te mutu moko ya na vie na nga ndeta ye moko en plus nga te mnake ko luka yo o sali be fort ko luki ba numéro na nga pa bato bengi ata 10 personnes poka uzwa numéro na nga tango bengi nga na yepe na respecter yo poza mukolo na ye na yembi na album na yo allez o yembi singo sali singa pe ba clip et puis o bloquer yango pozo zela nini mukade kita obenga ozela ngana benga okena vie bon na réfléchir c'est bon donc oro kitano mukade voilà on l'appelle on a aussi l'appelle on l'appelle quoi on l'appelle bon vie bon o dobe na yo c'est bon to pesa na rendez-vous donc to pesa na rendez-vous sur ba danseuse na bango na ba musicien na ba chanteuse ba yemba na bango c'est les arrandés ni non elo na comprendre na comprendre ce que boule na comprendre ti lelo na comprendre ngote ponga na mwana poto ta mwana poto ba manipuler pa pamba te pona déjà na makambo na répéter ngo na répéter ngo plusieurs fois na ba émission na salaka donc mwana oyo akoli na poto eza manipuler facilement te na ba makambo wana en fait ba vie il faut ba longola comportement wana donc ça veut dire ba vieux wana o ba ancien succès
faut basala bango lavage de cerveau balakisa bango ke comportement bande kosala kala ke il faut bimarara na ba chanteuse il faut balongola na mutu na bango donc époque où comme époque ke solo la bien ba solo bien de balongola ke non de quoi na il faut na bimarara na chanteuse donc ya ba vieux mo ba mesana ko bimana ba chanteuse ba il ba bossa na ke génération o makambo na susu makambo na vous meza sous impact té pour vie ezala ba fille bele ba yebi ko luka mbongo na bango ba yebi ba fille mususu donc ça veut dire que ayebi ko luka mbongo na ye tango yozo ya oyele li solo moko bo travailler il faut suka na travail très bien et ko kende ka il faut wani za makala ezala sous impact té yo elonga na olinga na cha discipline na makambo wana tango bengi ngana yembe suka na oyemba oza teki na boule ça n'est pas payé bien mani ozo présenter devant la vie en haut stop donc même stop on est la génération kala génération sikoyo to yembi esuki wana s'il faut na futa mbongo poto yembi na futa mbongo ça s'arrête là donc il faut discipline mais la logique des choses yem fera futa mbongo hein na logique des choses yem t'a invité nga kuti fa futanga mais invité nga masiko ngo saventi lava de cerveau nzembo ekofula yo okoma nini bo okoma star nzoka nebite nga bouliste donc amuna ke oh minga na oya ndile pot ezana ngo eza mélangement culturel eza likambote ke po fula nga soki ndele po na mona minute pe ozana pe na succès te ke makasi nazo yande parce que na linga musala nanga na pesa to partager voix na yo na voix nanga et ça la moi dio moko bien pour sepelisa batu tout simplement ce que bango baza toujours que tango nazalaka ça succès mo ça sous bongo te eza que oza musicien tout simplement un musicien OK esenga qu'il faut osa la partage na yo na ba artiste mususu donc ba vie wana il faut ba laver bango cerveau ba yeba ke musique ezaka te dobage kaka so oza pembe na moi s'il faut dober kaka non pas forcément qu'il faut dober moi si on nyonso oza pembe na yo o akoyemba na yo ou bien il faut dober kaka te na ngana na kanda miki tika na loba il faut discipline ezala donc Mutamba ministre de justice il faut atelemela likambo yo ya ba donc ça veut dire yazo luka ba kuluna libanda be ba kuluna en cravate baza ba musicien wana ba kuluna en cravate donc ça veut dire il faut discipline ezala na milieu artistique donc obengisi mwasi ayemba yaka te ozana boule que non pour cabinet ka qui te faut discipliner ça côté na télémédia et puis message na na opesa na des sous-accent webi que muto nga bato ba bloquer ba featuring wana bari ba yanki to yembi ba bloquer baza ba yanki mais sikoyo des sous-accent baninga ba o bloquer featuring mais yi azaki na confiance ya mulai na ye non na obimisa ngo quand même na sir nanga ozo comprendre aboti courage na etange mwana ba wana obimisa mula donc mulai nde kosaki ya be non lo wa ngana to yembi donc lo wa to yembi bongo donc confiance donc azali na confiance mbinga kimbinga zor na ye abimisi featuring siko lo wa abimisi featuring yango siko yo boule nega ke non donc le roi yena na dobete le roi na dobete donc mutusu pa ko dobete na montage bocha moins 18 ans so il peut charger plus 18 ans colère moko artistique na bisayo colère artistique ça veut dire que les musiciens doivent respecter autant comme moi père de famille je m'en fous na bisayo mi gene na ça je m'en fous na colère artistique parce que vous devez respecter les femmes artistes. Ils attendent que les femmes artistes besoin bangonde tu vas poubelle. Non, je ne suis pas d'accord. Donc on a que lutter contre dénigrer les femmes artistes. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nakenda ba studio belé à chaque façon on a vendu dans studio ba mise mo ba mutu mutu so alinga solo nanga il faut bosser na des permissions pas des sous faut
Ngas una comprendre oh vous savez permission pas des sous années nazo comprendre te nga naza vous savez nga permission pas des sous nazo à chaque façon que si de nyonso nga na kotaka donc ba ipsa nga kaka so tu mutanga proposer nga msuke ah mister na ngoyemba au moins la génération mais bon il faut bosser la des sous à permission hein oh mais bosser la des sous à permission pour des sous à nani pour bosser les permission si na so na génération epsinga non des sous epsa biso ke yo donc avant ba proposer loko il faut baleka na opana yena oh peut-être ça la management en cadre management na nani ya nani yonga na to yem obenganga ndenge batu nyonso ba benganga to yemba tant que tu es un bon chanteur parce que des sous c'est un bon chanteur. Attention, sur yoki de sous-années yemba ko résister tu es un bon chanteur. Mais ça veut dire que sur yoki ndenga zo yemba et repousser au sarafiti o yemba na yi. Parce que c'est un bon chanteur, yemba juste mutu so yebi de franchement na mutu so na mabe na yi mais côté musala c'est un bon chanteur. Parce que na regretté même qu'un album nanga a invité. OK. Franchement, c'est un bon chanteur. Bon, comportement na ekakandi et décevoir nga que na approcher les sous-soutés. Mais na contact qui vraiment un album nanga. Il fallait qu'il na yemba na ye. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact, les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Mais bah sale comportement wana. Donc moi si moko bobengi si ke azala na yemba na yo mais au commissaire na possession na yo. Que muta approcher les sous-soutés avant ou approcher mistou là il faut contacter yo nani yo za manager nanga. Je me lève le matin à 5h du matin pour rentrer à 20h chez moi parce que je dois travailler pour financer mes projets. OK, c'est moi qui finance mes projets, c'est moi qui finance mon album. Il n'y a pas de producteur, il y a personne qui me soutient pour financer mes projets. Donc, dans permettre te, mutu moko onga na sali connaissance na ye, okuta akitisa nga kutu mukadite, alianga mbanga te, eloko te, ke, ache msusu blocage, na makambu na nga mobwe, ube na nzela na nga mobwe. Garçon mobwe, na kuta na, oyebi esuki ka awana te, na kuta na garçon mobwe, ka na studio, ka nena kena ba studio na nga, kusala ba album na nga et tout. Aotala nga na musika. Aotala nga na musika. Omona ke mutu aotala na musika mais azokuwa ko approcher ote. Aotala nga omona ke mutu osepela azoseka aza na plaisir omona yo. Même kopesa nga mbote. Azokuwa kopesa nga mbote. Oh. Na otalika na bisa nga pe na tous les tonton ça va? Ah ben ça va mister zo yebanga tenga. Oh na zo yebote. Abisinga na obanga na ngosuluso po nga bini na ngo ba ngoso janga pourquoi parce qu'on a déplacé na ye pembeni na ye na bibetela nga lisolo qu'est-ce qui se passe abisinga webi ke na linga ko solution mais webi ke na linga ko solution mais na banga parce que na mukomsusu de sous a telemisanga na nzela de sous a telemisanga loba ke na solisa côté poza ye na solisa côté nga bien bon. Abi oui, abi on tuna moni ukana tala ukana musika. Te memaka mona pe to kozango te. Il faut que tu reposes. Non, on les a vie à mutu. Et ça c'est ma vie. Mais pour ni to bengi au sol. Ko bengete, non. Nga pona nga akoyi ko prochain nga lisusu te. Parce que omoni moi c'est soki aza ya yote.
publier na parce que au moins na studio ce sont au côté. Donc ça veut dire que studio nous sont na kota kombo na ifo ezala na kati. Faut histoire ngana ezala relié. Donc ça veut dire que pas na ngeza kimité mabe. Pourquoi faire ça à une fille a fungola ki mutema o ya ki bo collaborer na ndenge ya bien na ndenge bolingo te mais na ndenge ya artiste. Eza likambo que il faut na lobango en public parce que ngana za artiste donc milieu artistique o nyonso o ya kota. Donc ça veut dire que kombo na ngana ye eza relié. Ça veut dire que je me bats seul. Nga na o se battre seul pour n'arriver na ndenga na za bobo binga mistula je me bats seul. Donc ça veut dire que exact et rosa mutu moko te ka na sali relation kaka par rapport ya métier na nga musique que ako na gentillesse na nga na bolingo na zala ngo pona bata kota na vie na nga a étouffé o nyonso za tout autour na nga. Vous comprenez? Donc ça veut dire que mutu a sali ngo azali na motema moko ya mabe o ya kosala ngo parce que moi toi lui et moi il y a rien qui nous relie. Il y a même pas histoire d'amour. Il y a même pas la collaboration artistique. Mais on dépasse limite neni au comme on a niveau na que na ba studio ni on sorti ba barrière qui était avant bo solana il faut contacter nga avant bo solana il faut ça veut dire que non pour nga insupportable non na oyiba ninga ko supporter les cambote ya on a dit que décision na vie na nga na ko solliciter la vie na nga parce que ma solo ngana zoyoka mutu ngana et puis oyebi ke mutu mso so azananga ilo mona yo remaki so azananga okanga ba photo pa mo bobenga ba to mona ba statut na yo kuna ba yo na yo kaka kuna lika munini ngatanti na ngamta benga ngati yo na ah bon donc ngana mona ka ngote me batu mso ba mo de ça veut dire que a bloquer nga po ngana mona ya ngote me batu mso ba zo mona ka basta donc ça veut dire mutu mso azana yo linga ka bokanga ba photo mistula ya to kanga ba photo yupo ça va au moins collègue na yo amsala ba photo belle obi ke nga même ba to ngana linga na vie ba amoureux ya vie nanga na ebite suna ça déjà 5 photos 3 photos comme na ebite ba to ngana linga vraiment OK na loba ke non muto mutema nange betaka na ndimité ke to sala ta 10 photos Uma mutu moko so bokutani kaka so amonoka botoka nga photo nzoka nde yakenda kochango na ba statut donc approuver bato o ataka bato o yakenda kobeta masolo do approuver bango ke nga vraiment na non insupportable donc na vie na yesoka senga pardon te na acte o ya pa na ngai pona yo zo mona ngelo ezelo moko simple non azam mutu amona mobali ya peut-être akosepela na yo akosepela mais ko sa te ke Kosate que na banini oro se plano na mwasi mais soki na mwasi azaya yote oyi mobali nyonso oro kozala oro linga no mwasi ko tia matoi na ndenge nyonso mais soki mwasi no azaya yote soki mwasi akomi ya yote ozana droite ya koloba mensonge pas ya bato parce que mwasi azana vie na ye par exemple azana bana azana bateau ba kontara sourier azem susu na de ça veut dire em susu na bige non ozo nga charge ko kokate moko sa te kelika moko lo ba ko panzaka sangoni OK ba bo solliciter ozo mo ta mona nzela bateau so ba on sa il faut bosser na permission pa yo nani bosser na permission pa na sala ka erreur lo ko na kutana kina yo to ça featuring non j'ai insupportable donc azam mutu aya benga nga senga nga pardon parce que na yoka mais tant mutu aye ko confirmer ngai ke alobi ke non de sous senga na solution te po ozaya ye na solisaka yo te mais quand même yo mona conscience no yebi ke moi so azali non ya ngate. Pourquoi faire des choses comme ça? Donc ça veut dire que dans le milieu artistique, tant que nous avons boyé en live, parce que les gens ont chanté ces belles, femme publique et belle, kuta na situation ok, bamba bango caché mon boyé, sans que bango pas le courant na caché bamba bango. Donc ça veut dire que nous avons bango na privé, il faut na bango na public.
pour oya ça les années publiques parce que milieu artistique ça milieu moko public o batu nyonso ce qui n'est toujours caché moko boido il faut y ba ko réparer il faut tcha ordre na likambo wana vous comprenez ça muta benga nga pardon ba que non makambo na sala ki na benga ka batu na kina ko kale batu na coin na yebisa batu ke no ba solution donc il faut senga nga pardon parce que pour la mémoire na nga tant que je suis vivante, il faut pardon mon résa, tout simplement. Tout simplement, donc, c'est l'album. Margot Yembi, Yomugo Yembi ka style, non, on a. Bien, on va rumba dans 4 pays. On découvrir. Style ni Chacho. Oui, bah, on et surprise. Yembi be batu na 4 album. Oui, na Yembi batu. Tu vois, batu Yembi? Na Yembi ka 3 personnes. Ok. Bon, le reste, bah, contenu oui, Oyembi réalité, Oyembi vie, Oyembi maramuni na kati kuna auto. Na Yembi bolingo, surtout na Yembi album on est ma ko valoriser mobali. Mobali il faut mobali alinga il faut mobali aza muto aza il faut pas okitisa ki na se. Il faut matisser toujours likolo. Vous comprendre? Peu importe. Mobali nyonso. OK. Peu importe comment. Mais oh, le pour la dessous ça, au matissé likolo te au matissé likolo te parce que alinga salir image nanga. So moi c'est ça yo azayo. Parce que nga na miyebi na robomba bolingo nanga te. Non. Nga na ba fi OK. So na zana mutu, je suis une femme amoureuse. Même na balabala na olia ombanga. Ou on est ensemble ou on n'est pas ensemble. Quand on n'est pas ensemble, on n'est pas ensemble. Il ne faut pas inventer les choses. Quand on est transparente, il faut être transparente. Quand je suis avec toi, je suis. En fait, il y a caché la relation. On a vie privée, tu n'as pas bolingo. Qui va battre entre nous. Ça reste entre nous. Je n'ai pas caché mon tunanga. Mais tant que vraiment, je ne peux pas cacher parce que je serai obligé. Parce que quand j'aime une personne, je suis une femme amoureuse. Une femme amoureuse, quand elle aime, donc, ça veut dire que si on a un yo, donc il faut que pembele na yo, ce peut relier ombanga, na miso bat na relier ombanga. Même na balabala, si on a un posa na yo, na télévision na bi chéri to lia na mbanga. Même bat bazo leka na relier ombanga na balabala. Je suis nanaza muto bon baté ou tous ensemble donc na rolinga te muto nazane ensemble te a publié na mokili ke nga nazane ensemble et ça la met le mot bizarre. Namona oh mais pourquoi il peut faire des choses comme ça veut dire que je ne comprends pas. Donc il faut pas expliquer nga ba laver nga cerveau na pona koka ko comprendre que ndeni muto ko sololik akulu lobalika mo bo eza vrai. Et c'est ça qui me dépasse en fait. On se comprend. Donc, ça veut dire que, en fait, ba yoka, ba makamba bongo, ba tika, ba sekaka. Parce que moi, au début, je n'avais pas seka, mais ils ont des conséquences. So yoki likamba bongo, ozo seka, ils ont des conséquences. Parce que mukolo oyo olingo bala. Au moins, mutu mo musuton balo barake, aza contre likambo yo. Atelema. Ba sango balo barake. Siko soki mutu a cause la likambo. Alors, baralikamon pas mutu n'a pas eu courage à télémiter. Oh, on a eu des momies intel. Sango stop. Le temps bailler par explication. Donc ça veut dire que les camboutans ont eu qui ont eu qui est vrai. Il faut que tu fin tout de suite. Pour être clair, bah tu n'y so bailler que ça clair. Donc ça veut dire que bah tu me profiter de la gentillesse na yo, na tendresse, na nini on zakana bah tu donc ça veut dire que bah on matelo na mutu. C'est pas bon. Donc il faut discipline, il faut zala. Au Bénin, to collaborer et sous la collaboration. Je suis gentil avec toi, il faut pas abuser. Vous comprenez? Donc il faut donc ça veut dire que 2025 il faut lavage à cerveau et ancien musicien. Bah ça toujours la mentalité que non, il faut tant on a yembi il faut na bimana yo. Non. Toujours un album au yembi honorer Mibali ningo na honorer Mibali, na tie Mibali à la hauteur. Ça veut dire que Mobali Aza, en fait, moi, je me considère comme une reine. Donc, on ne soit pas prochain, on ne soit pas mon anzoto langaza roi. Comme je suis une reine, je suis une reine. Naza reine. Donc, Mobali, il faut que tu aies un niveau.
même ata donc tant na ba mobali za mobali oyo zalaka na ye oyo ayebi nzoto na yo oyo ayebi nzoto na yo ok oyo abima na yo même ata boza te il faut aza toujours na niveau ke aza roi soki oza na problème na ye il faut oarrange yango na ye ozo comprendre mobali oyo abima na yo be mwasi oyo abima oyo déjà mona motakala na yo donc ça veut dire que moi comme je me considère reine oyo nyonso akomona motakala na nga aza roi donc c'est automatique yango wana bafille il faut batiango na mutu na bango ke mutu nyonso akomona motakala na yo okoki kodénigrer lisusu na réseaux sociaux te impossible ya solo ndenge ya be baoswana na papa na ex donc eza eloko moko donc ndenge ya be baoswana na pasteur mwasi okosala yango te même mobali okosala yango te mwasi déjà oyo omona nzoto na ye okopasa babon moment même ata eza ya mabe okoya susu na vie na ye te nalia nanga bambisi na barestaurant ebele na ye na Mambo Galaxy na kuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndo bokoliango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo ndo biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois bobundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du waouh. Bon, en fait, nous tout le monde na internet, si vous avez des biso ya B, bah ça la paye moi. Tu remana ex pour na yo à la droite. Selon dingo zulu ba on aurait mi bali, ba finga bali internet mais on aussi noté ça pena prise ou ba congolais ba congolaise ba sona na ba réseau même si ba et surtout que tu ba bala na non même mobali ou soigne sanga na réseaux sociaux na royauté parce que ça déjà moment moko déjà ozaki yanga ozaki yanga déjà tu partager ba bon moment tout monde na déjà banzoto to sala nyonso oyo ke moi ba couple ba ko sala jamais na ko mema yo na réseaux sociaux pour te soit na réseaux sociaux impossible en fait ba fi bazo mema bat na ba réseaux sociaux eza ke o publier ki déjà vie na yo privé na réseaux sociaux ndeti ngane na zaboy naza na vie privée moye baté nani aboya kinga nani linga kinga nani oye baté parce que ngamo na ye na ngote OK parce que quand tu es déjà une femme publique roya na vie na yo privé na réseaux sociaux te ndeti nga mobali oyo akobana nga mobali oyo akolinga nga mobali ça veut dire ekosuka en coulisses donc nana mutu oyo nga na koprouve te ke na balingaka nga déjà so bomoni nga boyeba ke non présence na nga omona ke non oyo arozangaka même bato balingaka ye mpe bakozala pas forcément oprouve bato ke yo oza la plus belle ke oza na mutu oza na mobali non nga on a préféré que tu baloba na que papa azate que na affiché relation moko boy na réseaux sociaux parce que au moins les autres ça la ba fille internet ezake parce que déjà o affichaki OK tango bazo mona susu mutu wana te donc ça veut dire aux ana explication ya kopesa il faut pesa ba explication pour yo mo ya ko afficher mais ce qu'on ngani na zablo ko na afficher na ngate et yo afficher te point pour ba raison yo le quoi non na afficher na ngate même ata ezate naza na explication pe ya kopesa mutu te et aussi la rare en silencieux parce que o afficher te pour ani mobile dans la raison non afficher mobile était parce que aza na besoin d'afficher était parce que histoire na biso d'amour il faut ezala entre biso parce qu'il faut pas na naza eloko prouver mutu te ke naza na mutu
donc ça veut dire exactement que son a prouvé na bato nde na oyoka bilengi plus non exactement que son a lakisi bino ke na ye na réseaux sociaux na TikTok na lakisi bino ke oh John na ngande bilenge bakisami non et aux ananga nga et aux alvi na nga donc ça veut dire que non ça makambo na nga en coulisses muto koyeba te même so pe simbi na ngotepe muto koyeba pete ke simba lite quelque part et le réseau ça la ba fi wana parce que bazo publier mibali tant ozo publier mobali bato bayebi ke ozaka na intel et puis ça veut dire que mobali nyonso te bakoki ko publier na miso bato ça veut dire que mobali oh yo yebani oza fi moko boye yebani o publier mobali moko boye mobali siko o ayebana ki te azu goût parce que quand la public il faut donc et yana batebele ba géraka popularité te mibali belé ba yebi ko gérer popularité te donc ça veut dire ozana mwasi moko aza public a commission peu public. Très bien. Mais si ko yo oyeba ko gérer public, même si moi so na yebi ko gérer. Ayebi ko manipuler bato na internet. Ayebi ko mais si ko yo ozo ko gérer te parce que au moins que succès mo yeli yo boyo satanda ite. Okomo sa siko bozoba. Tant okomo sa bozoba siko muta publier ki yo a commis dépasser. Azo ba ninga o gérer ote. Parce que sur au public yo ça public au publier mobile ou ya ça qui public il faut parce qu'on ninga au contrôler et là aussi ça là ba fi internet ba ozo ba ko contrôler mibali wana te parce que au publier muto ayeba na gite siko a comme na public moko boya et sika nso zo kende ba zo reconnaître yi soki mobali wana za faible a comme bilinga linga parce que sur a kisika mo boyo zate mobali ya be siko tellement que yo za public ba omono déjà danger fimo siko olinga siko nini ke a séduire siko mobali wana même na bambongo comme c'est star comme c'est star très bien siko fiona zana siko garçon na zana esprité OK amoni ke ya ba fi ba entourer tout autour ba fi mo ka kitoko pe msope ke yo kutu mto binisa ki ozabe kanobongo te au moment fimo boyele au moment pemino bassin kitoko tout kuta publier ngaza boye te mo baba vrai chéri OK na mo sur restaurant mo bolia bo fimo boye na yebi e boniko neni so fimo kuta ko solution te makomo solution ka po au moins peut faire un peu vrai chéri donc ya osana aleki kuta oya yo tentation donc ça veut dire que tentation zo ba ça m'a par tentation. Donc ça veut dire que si vous avez déjà fait des publics, vous publier n'importe qui que mobile sur vous aura na comme na mobile maman ba yebi ko za mwasi si vous avez besoin que vous na mobile vous aka na mobile ils ont que au prouver ba que yo za na mobile non et puis et là au monde a yo ka na internet que ba fi internet ba bala kate c'est faux quand on va zolo ba que ba fi internet et ça pas n'importe quel ba fi internet parce que tant ba tuno ba na internet tant yo ya na internet et là on no ya ka koloba na internet parce que ba tunyo so na mokilo ba koma na ba ka ba internet ba prédicateur ba koma ba internet ba femme prophétesse ba koma ba internet ba journaliste ba za ba internet ba femme politicienne ba za ba internet. Donc ça veut dire que mututu a comment na internet parce que pour passer message na yo il faut le na internet mais siko eloko nini oyo yaka koloba na internet parce que so eza pour ofinga batu donc ça veut dire que oza mutu internet mo boya basse classe OK parce que ba femme pasteur peut ba na internet pour passer message d'amour message ya ko se convertir en Dieu. Donc ça veut dire que tant que vous avez internet bah tu vas considérer message nini o yaka ko passer na internet. Donc ça veut dire que so ba tali ba moni ke yo za mu internet ouais va ko passer message ya kitoko o édifier ka batu. Donc ça veut dire que batu bango moko ba placer na esika moko boya ba femme mature. Mais so ko za mu internet o yaka po finga batu ba classe open na basse classe. Donc ça veut dire que batunyo sur internet ezati ko tchaba on a même niveau non. Oya na internet mais lo on no sala na internet. Oya ko finga batu. Donc ça veut dire que on a place assez. Wa kiti sur la place assez. Donc oya na internet.
oyaka kopesa bato message ya malamu, oyaka koconseiller bato, oyaka kotia bato na nzela ya malamu. Donc ça veut dire que bamatisi yo. Ya on a faire comprendre bato que bato nyonso bayaka na internet, bakoki kotia bango nyonso na même sac te. Il faut kotala eloko nini mutu ayaka na internet, eloko nini ayaka kopartager na bato. C'est ça. Très bien. Audio présidentiel et bimi audio ya première dame maman Denise Nyakero. Ouais. Entourage na ye bimi si audio eloko esali soni na communauté hein. Ouais. Et comme c'est na bato nini maman mokonzi apesa ye bato confiance mais ba trahir ti bisto ka ba audio ne maman mokonzi sur la téléphone na bato. Ozo analyser ni état qui est congolaise pour mon mboka. Je m'excuse. Déjà une première dame. Aroso la sola na bato nyonso. Ah mais on est ça bato nyonso pété, on est ça ceinture na ye. C'est on est na ceinture na ye. Ceinture na ye, soko landeli, soko fouiller bien. Likamba Goro ya na kati. Soko fouiller bien. Goro et ozanga te na ba histoire oyo. Na yebi na nga telo ni bazo welela. Mais fouillez bien. So moni première dame. Makamu na ye ezo bima na entourage na ye c'est que Goro déjà sali ba action. Vous comprenez? Eza clair et net. Na za ko na loko ba marché na ko na loko ba marché ba mona ngate. So ko fouiller bien histoire oyo. Mwanda mbwa Goro eza. Silence, c'est que ça. Mais en fait, Azaïna Maloba. Dala, on peut s'en raison. Nga naza analyste moko na kota tina kati ya misisa bato. Na kota ka na misisa bato. Histoire oso landeli bien. Kibombanda ya na kati. OK. Kibombanda ngo le Goro eza na kati. Siko problème eza boy. Conseil nga na opesa basi. Ezala ba femme ya gouvernement, ba femme politique, ba femme nyonso mokili. Okoki ko boma moninga na yo te pona Goro. Vous comprenez? Donc, bao bazanga likanisike, na ko boma ye, na ko kata ye mutu. Pona donc, ça veut dire moi si futia na mutu na yo ke Goro ya chrétien azalaka te. Ba Goro nyonso mokili eza païen. De ce au sambela ke Goro bongola motema. Goro otika bongola ni motema te. Otika la kaka donc païen donc Goro bande botama ti okufa e otika la païen. Donc pour boma moninga na yo pona Goro do bo longola ko makanisi non na ko boma oyebi ke basi bele ba kenda na sama bele ka po Goro. Ba boma eka pona Goro. Donc basi donc ça veut dire que basi et là on a faire comprendre basi ba laver cerveau na bango. Goro eza elongo ya kobomela nzoto te. Vous comprenez? Donc il y a te ko boma moninga na yo pona yo ki lisolo moko boyo ko batinga ba kata mutu kuna na se comprendre te. Mais moi si yo ne une rose idée que boma moninga no moi si po kaka Goro moko ezaki en action. Goro ezala présidentielle, ezala publique, ezala etika la Goro kaka. Ce que tu vas candidater de Goro no emati et comme na parlement et comme exceptionnel non, Goro etika la Goro. Goro ezala na parlement te, ezala Goro kaka. C'est un simple Goro donc ça va action na ye. Donc moi si rose na likanisité que o boma moninga na yo pona Goro parce que so bandi ko boma moko, o boma 10. Parce que Goro, même au Sambeli, Goro bongo la motema. Goro jamais bongo la motema. Goro a païen à vie. Vous comprenez, Miguel? Donc, basi ba longo la makanisme, on a que non. To bomaye. O bomaye, mais o boma combien? Parce que so bomaye, Goro a sa action quelque part. Tu vois, o boma combien? Donc, comme a vu, non, comme assassin, ou là, tu m'as kila bateau.
pour na goro moko boye ezala goro ya bachauffeur goro ya baparlement etikala goro tout simplement goro donc bozwanga mwasi ntango ozoya na mokili oyebaki goro eza nango ya goro donc vie ta vie tranquille otiala motu no keke mpona naboma papa mama akoboma combien mpo goro aza ne payen goro kota bapriere nyonso mokili donc goro aobongola motema te c'est ça oyo nayebisa bato yango wana vraiment donc trop mais lelo nde nini bacongolais rancune to problème bakomona na baréseaux sociaux kofinga na bana kofinga na bafamille basexe banzoto ozwa analyse nini etake femme manque à maîtrise. okay. Il faut bato aza na maîtrise en soi nga makambo oyo nakuta nango na vie soki naki na maîtrise te mes dégâts na maîtrise en soi. Donc, il faut travailler. Tu sais, Miguel, on a travaillé dans un hôpital psychiatrique. Donc, ça veut dire qu'on a géré comme il moi batama boma. Il y a des criminels. Ok. Donc, ça veut dire qu'on a une capacité, il y a maîtrise en soi extraordinaire. Donc, ça veut dire que tant que vous avez pemben nanga, déjà, vous avez pensé na yo. Qu'est-ce que tu veux? Et là, nous avons. Donc, ça veut dire que tant que vous avez géré déjà batama boma, si vous avez géré déjà batama boma, vous avez géré mon qui? Parce que le monde est un monde fou. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que aux ana batama boma, bakanga bango bakrakate bazan liberté. Yoza tout, oza emsuza yo moko na kati batama boma tout. Donc, ça veut dire que basina mibali. Okay. Na hôpital psychiatrique, ça veut dire que bakrakate baro tambola na bango. Okay. Donc ça veut dire que toi tu es là pour observer les comportements ya ba patient. Mais ba risque zanini. Na mais ba criminel bazawana, ba tinsu ba boma bato. Ole ba kine prison ba ke hôpital psychiatrique. Ah ouais. Ba tinsu mona ba criminel ba moni a un problème mental. Ole batinda na prison batina hôpital psychiatrique. Si on a 4 hôpital psychiatrique bazana ba krakate bazana ba tam donc ça veut dire que ba vivre en net batunyo so ba vivre na ndako donc yo zawana bazawana tout sikoyo il faut otala comportement ya moto donc ça veut dire que ozawana il faut observer bango nyonso parce que nyonso obi que na minute ko basculer tout peut basculer. Parce que mon lit moi-même c'est au côté pas comme donc ça veut dire qu'il faut gérer ba comportement ya batu ya ba passion wana il faut otala ba changement ya comportement otala donc ça veut dire tant otala muto ba lelo ça bien te donc ça veut dire au gérer ça veut dire au contrôler mon côté pour contrôler et belé même sous 10 baza il faut tala bango e ba et sol a solandeni même na regard à pamba tant que talo bike wa na makanisa mabe vous comprenez donc ça veut dire qu'il faut ça donc ça veut dire qu'il faut qu'on eba ko observer bango bien ngas ko le sala nga bien parce que même bato même atana bimina musala nanga na yebi ko observer bato tu na talo kana mona aza bien te lelo aza bien c'est bon donc ça veut dire que pour ça la bisika bongo déjà il faut za na eloko wana kati na yo faut un discernement. Ben ça la bombe ça la on pas battre parce que tu vis avec des criminels. Aux autres ça la wana ba criminels so là na bango. Il faut spirituellement, na mentalement, il faut observer bango bien pour y poser en vie. Parce que mutum so aza déjà criminel à repoigner de honte. Ce qu'on va tambola na bango ba vivre ba so bozoli apé bozomela tout tourne na bango. C'est ça. Et là, on a une website à Bossali. Question par rapport à la Congolaise, comment on choisit na finga na bana na ba réseau. Question na ngazaki on. Kasi on a manque ya maîtrise en soi. Faut pas en maîtrise en soi. Ba tebele ba yebi ko maîtriser makambo te. Ya on mona ke ba yebi na ba réseaux sociaux. On doit comprendre. C'est ça. Et je n'aurais bino ko soit na ndumona ba ninga no basi ba so. Ngana na linga mama vraiment na linga ba so na atina ba réseaux sociaux. So yinga ko swana mena swana kala na linga ma joana te même oye linga ba joana na olinga ngote parce que moni ba film susu mona asepela ona na musika
bata internet ebele mona asepelaka nango ndenge amonaka yo mais akolukeli omwa akotaka mpo boswana mpo ça veut dire okota na CV na ye mwana garçon moko asepela na mige mige mais mso yo osali mwa likambo boye ka ya olinga kota mpo yo na ye bozala relié donc ça veut dire que bokoma na CV moko sikoyo yo so oza faible osali contre-attaque wana ntango osala ngo bamo bokomi na niveau moko ntango so yo bayebi komiki emie oza na niveau élevé mutu moko aye aatake yo répondre ye mbala moko bokokani ti mpo répondre ye ti sikoyo bato fo baza na maîtrise en soi même ata mutu atake yo maîtrise en soi que ça soit première dame que ça soit bato kaka nyonso mutu aye aza atake yo parce que aolinga découvrir yo ayeba secret na yo ayeba qui tu es aolinga atake yo mpo yo bosala baéchange des paroles mbala mo bokomi na niveau moko mbala mo CV na yo ekoti na oyo ya ye mbala mo na internet yo na ye bafoto na bino ekangami mpo nini orépondaki ye mutu mosu akoatake yo mais ntango orépondre ye te yo na ye boza na lien te mais ntango orépondre ye bokomi na lien yango nga mutu internet meme atake nga na orépondre yo te mpo nalingi CV na yo na oyo yanga ekangama te ekoma CV moko te meme oatake nga baomona teke nga na répondaki yo fo bato bazwa mayele bamona teke meme ofingi nga ndenge nyonso oyo nyonso koloba na eza nango lokuta mpo oyebi vina ndeti nga na miniti oyo mutu ayebi vina nga aza na ye te oyo nyonso akoya mpo alobaka efi wana boye eza makambo lokuta mpo nga nakotisa mutu moko te na carré na nga eloko bato baosala erreur parce que mutu moko acontacte yo na internet osali relation na ye okotisi ye mbala moko na vi na yo bokomi mbala moko bacamarade boyebana na bino te ale bavi na yo privé banini okomi oyebisa ye donc ça veut dire aza na accès na bavi na yo ndeti nga na miniti oyo mutu ana accès ya vi na nga que ça soit sentimental so mutu aye lelo ayebi soki migle nayebi vi ya fi wana lokuta même famille na nga yebi vi na nga te tu te rends compte que famille na nga yebi vi na nga te parce que je me protège parce que mutu akoboma yo mpe eza kaka bata famille na yo famille na nga bacamarade du kutu naza na bango te donc je vis dans nga moko donc nasala vraiment lavage ya baentourage na nga nasala lavage donc bato ifo bayeba mpe kosala lavage moko ya barelation relation nini oyo oza na ye camarade nini oza na ye est-ce que il faut kaka ozala na bato ndeti nga bona vivaka kitoko moko nayebisa yo moto ayebi ne vi na nga te okopublie nga oyo nyonso okopublie ezala lokuta mpo vraiment vi na nga vraiment oke ndako na nga oyebi te eloko ezoleka na kati ya ndako na nga moto ayebi te esika nga natambolaka moto ayebi te donc ça veut dire oyo nyonso akoya ezalaka ya lokuta donc bafille il faut bazwa mayele motu nyonso okokotisa ye na vi na yo te akontacte okaka na internet eloko ezosala bango bafille kaka ya internet donc ça veut dire que yo oza fille internet nga mpe na fille internet tosala relation mama bosalaka relation mpo bino boza bato internet kaka mpo kosala relation non ozoblige osala relation na bato nyonso oyo babimaka na bainternet te oza fille internet zala sala vi na yo zala na makambo na yo okopublie nyonso kaka okozalaka te kosala barelation na bato nyonso bazalaka na bainternet mpo toyebani nga na ye non ndeti nga namona eloko oyo ekoapporte nga te ke nasalaka relation kaka na bato bafille oyo bazalaka na internet non nga nayaka nasali analyse na nga esili tokaboni nazongi mpa na nga vi na nga oyeba te eloko ezoboma bafille internet yango wana mpo donc ça veut dire que baosala barelation na bato moko oyo bayebi te parce que kogere moto oyo deja oyebi te déjà bafamille na biso mingi tokoka kogere bango te ke ndeko no propre mpe esprit na ye mpo ozokoko gere yango te mpo ozoyeba ye te sikoyo yo otiki famille na yo kuta ozokoko kogere te okende ogere nde bato ya libanda erreur bato baosala yango wana ozomona basecret ezobima moto mosu akoaproche yo kaka mpo enviaka yo ntango deja aproche yo aolinga sikoyo ayeba sikoyo vi na yo sikoyo olekisaka yango ndenge nini ntango deja ayebi kaka vi na yo moke akolukaka occasion moko ya moke mpo asambwisa yo. Très bien. Merci na passage na yo, merci na analyse, merci na bande kontu batali biso. Chancel Mbemba de midi, tu peux simboter na
Edo Kaimbe international d'Angleterre, Silas Katopa, mon amboka international, le vénérable grand maître choisi Matata, ya Papi Matalata, la Matos, Miroir d'Angola d'Acosta, Thierry Lubadika, les cavaliers solitaires. Il a dit, il a fait Jean-Claude Mabanzo Carré, Evan Tumba Nakati en Vex Patron, Maman Philbertine Samba, moi aussi Docteur Samba, Topesi Kéline Tsumbu, Roi Bilamba Mbote, Topesi Guy Baina, colonisateur de la SAP, monté Mayama Sylvie Baina na Italie Mbote, Fabrice Massamba, Radmuta, English Fada, Père Yabangle na Angleterre, des fois. Tout retenir ni na passage na yo, se pose na bato remercier. Et dans la bateau remercier, le papa en discrétion. Que ce soit vie familiale, que ce soit vie amoureuse, discrétion, tu fais ta vie. Tu n'es pas obligé de publier ta vie privée, tu fais ta vie discrètement et tout va bien. C'est ça. Très bien. Merci. Restez connectés, restez branchés. Et puis album Mystère. Mystère Résoyeur. Mystère bientôt. Vous allez connecter et puis Mystère Résoyeur. On est ensemble. Maison Awatusa. Chez Maman Nicole Malonga. Yaka. Esa na poto nemoyebite. Yaka. Tokisina metro. Chateau Moutia. Kayau. Kayau awa. Uzomona kimbondo. Oh la 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 la. Paris. Jela na oyeba asaka omoni ndazabo asaka so bina lula metro. Saka kabu kolobo ya takota kusamusanga. Isa tani ngaba le bani. Kwanga. Awa toza. Awa nini? Awa toza. Awa. Yaka soni na place tokoti. Asama na mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga Awa toza, c'est-à-dire Awa toza le magasin Awa toza au boyo partout dans le monde. Nicole Malonga Awa toza, Maman Awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ma produit oyo elongolaka na tâche. Tozolobela makambo matampo ba maman ba bébé belé, ba maman bazo tambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga Awa toza, Awa na Château Rouge na yepo na kolongola batampo ba maman, banduka ba maman oyo bazana besoin au sala taille pona kokitisa mabumu. Ba maman oyo bazana besoin ya kosala ma forme kalinga azala na tolo munene, alingi azala na sima munene, ba hanche munene, bipende munene. Maman Nicole Malonga Awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche. Voilà où est vindi ça awa. Où est vindi? Non non. Yo je m'en atte. Oh là là kamate. Et là quoi vendre ça mabala. Et ça pour na mibali. Grandissement, ça grandit. Dimension lingi ça comme on est petit petit wana. Sinon ko pasuka. Na kotela na ko bochi. Et je traité tellement vraiment ngamo na za victime na meki yango. Oh ya ba so de na na. Lesi yeyo azobongisa le poso. Produit côté dans légalement na magasin et zo salama na laboratoire mondele awa na poto zote yango légalement. Je pense que au moni ndenge za ba rayon les eloko moko ezo salama naturellement, ils ont des produits authentiques salama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa binote ye moto banda makambo kala Awa toza oyate nango Nicole Malonga. Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne.